toyambaki Denile si na plateau na biso oya lobby ba propos moko on a répété en sur contre frère Patrice Ngoyi Moussoko. Mais moi c'est pour ça excité un problème papa. Moi c'est ça excitant. Mais tout comme na babano ya banani comme na bango ba uza na ba komia c'est excito ça ni. Ba uza na bazo copier bana poto. Sexuel ça na poto. Tout na Patrice awe biso Moussoko. Comment ça? Patrice aime bien Nkolo. Lui fait les na poto. Patrice aime bien Nkolo. Lui fait les na poto. À la scène il y a une identité naïe. Denile c'est un prophète. Prophète de la nation. Prophète de la nation, prophète de la nation, bakanga bakoti makala kenda we copier azom telonga président ex président. Et bon yakota makani kimo yibiti. Parce que ngana banga nzambe, ngana banga nzambe makasi kana fuka maka. Donc Denile ça banga nzambe. Mais ce qui lelo yo musala comment combattre ça. Est-ce que biso vela ba mission to ça temps finga ba passer. Tiens là c'est parce que la langage mususu et ya au même pas problème. Denile c'est grand frère nanga zobela na opération témoignage clé. Opération zéro fenêtre à beta 10 mois en akata kisasa ama kolesa raté ba beta masasi awa. To ma Denile si. Voilà Denile ça bandi lukuta. Chama Nicolas TV. Chani Nicolas radio. Bika c'est même ayo bika pas passer mususu passer Shadia. Ayo bika pas Shadia Denile c'est ko coopérer na yana biso apesa $300 que ça ak ça la témoignage l'église na. L'église est pas le ngana na bikisi yem tavanda kibu. Confusion. Non, pasteur Denile c'est une confusion. Confusion. Nalanda qui déclaration pe ya Ranson lobby mutu asimbaka ya okuta na banzoi. Bozo bangate lari Ranson lobby ke bino boza na banzoi, Denile c'est pas lobby, soki bino boza na nzoi yaza na banyoka. Ngana tindi mutu terre. Mais l'air banzoi na ba fuma ya kotomboka. Oko contrôler bangote. Ngapena na banyoka. Ozomona na banyoka. Mais yo za nzoi ngapena na banyoka ti. Tala degré niveau akomi. Amoy baya na banyoka. Bomoni siko bino bandi bone kolanda e. Bandi bone kolanda bomoni siko. Bomoni siko ke azaki ne mosana nzambe te. Et puis ndezana nazo bomoni batu wa fingisa ba tala. Batu bazo fingisa pena basana nzambe. Eso so mona ngala kota pesa makala. Oui, avant de rappeler que ce bakanga mais nazo lo bambe tant yo timi ko sa pasteur ou te go nana kota boloko te boloko no bielo yesako ba beta film akota boloko ba Paul ba kota ba boloko kutu vrai passer il faut kota boloko e bon ta bakanga yo bitu akoti na makalizani to tango bisonyo tout na ba molière ta bakanga ba laisser na molière na muto ba no sani ba obiba ko sarake o le président de la république ko bien oté to tango bisonyo tout asila déjà momoni makamwa kata okena prison nandenga bima mbala mo gas ne bakopaki asalu kuta zaki prophète ngana uputela na Wizele moni na Wizele na zaki voisin ya général Leko dimanche Denile si ya zaina quoi après eux landi moninga na e zuwa ya Denile c'est moninga zana na kata ya adoration ya che louange ola oh bakanga ba inini tuna yebi tumbo babunda kana dimanche na ti bakangi ba pa général Leko ngana yelo kuta abandi ay kote la moninga na pasteur abandi se combat bende bandimi na bandimi bandi bitumba mais bandimi na yo ko sepela na hote mais comment pasteur na bisole a zo tan rotan la bible pour écouter biso mais a communiquer ko sala ki sankara oui rana piaka j'ai tout le temps de la bible la bible makasi professionnel ngana grand pro lobby ya sila na ya ndimi mais Ranson na jibem piana succès na bango sila kaka l'air ba comment ensemble a disparu jibem piana disparu wera kasina jibe succès to ba capable to ya to lisa martyr to boité bato ba la succès boy ça va mekata stade de martyr succès na ba pona ni ba wa ke kota ngote ya wera na jibe bobi c'est bon to boité bango siko L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci, Bandeko. Tout basé occasion de la biso. Vous avez vraiment un net moment et belé à côté la Michael Okamba. Donc voilà, pour le compte de votre émission. Émission Pebino Obo préférée comme Jardin des Stars. Déjà, les lots, nous refont la plateau avec notre invité. Par rapport à l'actualité, ils ont dominé ma Makasi, en 2021, à la production scénique. Et vous allez vraiment belé Nangambo ya orchestre Wenge Musica Maison Mère. En même temps, tu solo là. Italie acoustique, il y a tout le monde ensemble à Sali Remix. Il y a différentes chansons. Torobeta masolo nango pourquoi pas tout le bela makampo bino bosengi tout le bela yango succès plateau bien que to yambiye azobela mais a forcer du mois ya ko solo ana bino tellement za bombo na bino ayoka kabino yango na lobi Mike Lokamba na ko forcer quand même opinion yo kabiso donc voilà tous on a Papi le Prince. Bonjour Papi le Prince. Ouais, bonjour Mike Lokamba. Oui, bonne guérison hein. Nazio vraiment il y a Nabi Ozobé là, donc voilà, Rolo Banini. Ouais, merci d'abord la CP la geste au salé. Il y a Koyako Talagati l'hôpital. OK. Dès que la zone bima, tout le monde ensemble on habite. Il faut la lobaka. OK. La lobaka parce que déjà acte salé ça va bien. J'espère que Ngai 2020 c'est ce qui va bien té. OK. Ça qui n'a normal, mais tant comme na enfin, il y a décembre, on a vu un problème belé. J'espère que na koufele papa bokilo na baï, na ça il y a pas problème. Na côté 2021, ma malade est bandit, bandit pas madame, après madame est quittée par ya Ben Mouchene, après pas Ben Jésus sous les qui n'a écoute tout bimisi à l'hôpital dimanche. Oh là. Toujours ngai na bandit ko papa na bandit. Donc vraiment on parcourir kaka donc ba condition vraiment un peu difficile. On a dit fait grâce quand même qu'il a auto bima na hôpital. Voilà. Ça nous a plaisir à toi. Ça ben la remercier vraiment parce que on te demande à côté 2021, on demande à continuer à ma maladie. Très bien et surtout que Nzambe déjà dans côté sur 2021. Tout autant très très bien et moi je pense que cette année vous allez la meilleure pour Papi le Prince. Amen. Très bien. Alors parlons de l'actualité musicale. Il y a groupe cher Wenge Musica Maison Mère. Bonne évolution, ils ont marché comment? Ouais, c'est bon, Kitoko. J'espère que les rois de la forêt Sakomaki, après un bon temps à niveau à Paris, parce que les leaders d'habitude qui n'ont qu'un mot côté, dans le temps Kenda qui avait 8 mots. Kenda juste signé un contrat, donc a signé un contrat à Zénith de Paris pour moi ça fait un bail au format de bétal sur la poteté. Mais Nzambe o alo la tout sambelaka, o Nzambe pe o raso le roi de la forêt sambelaka et Big Boss. Donc à répondre qui est parce que on les a boulot la biso ça par musique parce que o raso a peine traité a ma santé donc même le roi la yopé le kamba musano les ali possible micro za jino. Ngape Papi le Prince musana ngeza koloba. Donc c'est-à-dire dans habiter côté peut-être on ça peut-être maïté. Donc ouais maï bazar maï. Donc c'est-à-dire archevêque même le roi qui zéro fainéant tout le monde doit aller au travail. Donc c'est-à-dire merci archevêque même le bobo. On a mis aujourd'hui au Zénith Paris, on a signé pour les 12 jours. Producteur en même temps. Producteur même c'est indien. 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 Aza ou mutamon, il y a mon monsieur indien donc mon producteur a aussi produit bah kui. La fois passée dernière production sur on a Daza producteur mon indien yaza to tokena ba niveau modor ba niveau yo yebika ba nenga ba likolo donc yaza ba masanaye ba ivoirien ba nigérien ba nani bango baza kwa kota kuna atala ki abandi mo vanda ba nde ba 2028 il faut ta respective yo lande la babylone on surtout na so ayo landa na ba artiste musicien congolais atali na événement caché na nyo surtout eleka abi non 2021 il faut na kota na ouera sur le roi d'Afrique pas attendre ba Zénith ya beta ba nina ba 2001 ba 2002 azui ba parler de sport azui ba Madeleine azui ya sangisi ba Bercy ya sangisi ayiko tala niveau makambo zo kendele abirien artiste oyo azana una biloko na ina kata nzoto. Très bien. Il faut yende mtu akotanga na 2021 pour na lia pena mbongo bien ya kipolité na 2021 vers Werason. Yangwa bega Werason le roi d'Afrique komi ba signé atali si Werason ndenge makambo kendaga. Voilà. Omoli Werason avanda tala ya bien na rara igwe. La rara igwe parce que bano nyo tozo mona na kata ba poto wana ba DJ tu ba beta na so na ba maison mère.
aba wa maison mère omona yo bikande ba kolela watu ba kolela ba wenge o bango bazaki nango pene zaki maison mère ba kotala ba ndula ba merci ba kotala ba ndula ba parler de sport mais le gars to ba dit ba ko ba bimi yo pe mboka bango et propulser bango ba komi ba star ya minene voilà vous comprenez donc mais ba ça déjà na nzoto ça maison mère mais batuba na formidable Owe Ranson album a bien Betty selon yango ndenge fallait beta mais Owe Ranson qui ba reproche belé que album simbité album betité il est qui inaperçu par contre Owe Ranson y mort lobby que formidable lelo eza bon fruit o epesi memeli contrat monene na kati ya Bercy ya Zénith pardon omoni formidable eza album pour faire sango ba flair toi parce que même si on a bloqué au locamboti on dit raté malgré à côté na ba conditions difficiles tout ça formidable pas coronavirus c'est bani donc publicité moi ça mais ça te bino tout comme ton côté na bandako donc moi ba rebete ça parce que en plein bloqué ça rendait dit tombe toi na ba bar toi na ba boîte tout ça mais ce que biso tant to commis to bête loko chance résultat mais on a ba plateforme la plateforme so batwanda c'est la Owe Ranson na bimsande za boya na victoire de to ça na 7 jours de semaine to ça na bin batwanda c'est na oreille yango te monde de changer ce qu'on a quatre formidable wana bato baza na bazaka libanda bazo yoka le roi de fonda zo beta waza mutalo nyazo ke kabo abano sa ba débat na mpanzi tala kaka formidable et ça là que premier artiste na biso alongwa beta na kati ya royaume c'est Owe Ranson mais tina Oman na Emirates abeta kuna wana formidable mtebeti c'est kuna lelo après un grand temps au salami formidable zo beta Owe Ranson Zénith de Paris très bien pour la 5e fois Owe Ranson zo beta Zénith de Paris formidable donc c'est là de dire que au moni j'étais oyo ibimsaka mbumate un état mabe OK donc c'est-à-dire album o et ya kana marché té zomban et ça nango pédé unité déjà album tango et libino des événements zomban c'est-à-dire déjà que et libino makambu déjà album o et simino déjà des fruits d'événements OK et événement va simino na moment nini OK na moment o pena combat maladie mais ils ont ça donc c'est-à-dire album on peut clôturer par dire que le bilan de Owe Ranson a été positif dans l'année 2020. Positif, totalement. Parce que l'année 2020, et puis c'est des événements. Très bien. Alors, aujourd'hui, tout le monde Owe Ranson a élevé na maimoro ya sika, quand même, tu penses qu'il y a un côté. Tout cela qui n'a pas fait awa, tous les single, ne te dit Owe côté tali ya one man show. Tous les côté par contre, tous les acoustique ou apesi biso. Pourquoi ça? Bon, on est acoustique parce que battement gang trop. Oui, on s'entend tanga bandai makambo wana olo ba acoustique tant continue ba bandi ba système tant ba confiner bisoti. Bandai ba système to beta ba concert moi ba live. Et bien ba live wana tant bandai obeta ngo. Alors la sara ba tuke ba ozelo ko. Boni surprise era bien. Pour tout ba zela ki to boire générique. Générique oui. Zompan. Pour générique qu'on est to boire. C'est ça. Na minute to boire nini. Ndenge zaka yo kanti to bimsa droite ndenge to bimsi gauche so pas on le roi de fatala qui tant au joué à niveau ya Mikil parce qu'il a fait presque 3 mois donc c'est-à-dire ba été ndena ozonga boy fona zonga la ba fine ngana mo loko mo boy fona tika bango moi 3 mois na déjà ba na posa na ngato d'abord ba na posa na ngato na tika ba beta ba bazana na formidable moto na yana ye la bango loko malgré aratai parce que faga yana ye depuis et bandeli mais compte tenu à la chaîne internationale tout bandeko yamba comme hier on ça qui les 24 il y en a moto boka on peut maman les 24 il y en a photo boka on peut mbana moko na butu po bat ba swango comme moto bimsi nano acoustique ba nyoto ba coupa ba tout temps Owe Ranson na yembi kaka ba zuba nostalgie ba bloko na ya kala zong ça 5 et le changer hein le changer ba nyoto ba bien en tout cas victoire et certain ba bengo ce pe nini velours na zo ka ba deux fois on a minute ba tout ba comprendre que Owe Ranson il est le grand formateur tant nous devons rencontrer Owe Ranson étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a porté un coup de projecteur dans la musique. Owe Ranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du Royaume Congo. Systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les maladies. Donc les malades il y a au monde vous avez évidemment. Owe Ranson c'est l'homme qui contrôle les territoires du Royaume Congo.
systématiquement détient un pouvoir extraordinaire, capable de guérir même les malades. Donc c'est-à-dire capable de guérir même les malades. Même les malades. Est-ce qu'il peut y avoir des guérisons pas ouais? On a dans un hôpital tout été. OK. Tout été. Là un bon hôpital. Mais tout que là na maman m'a bêta 2 ans. Donc l'espoir ils a raté. En tant ayo tika ba biloko. Vous quand déjà maman m'a bouteille tu vas tenir nani wera malade garde malade yo malade pendant une température nani wa ba bi wera. Aga wera zo kota déjà na kati ya sana na bango. Akota déjà sana na bango. Kokota balade otuna abalisa pendant mutu wa tali wera. Wera pendant simbi maman. Phobika na komo. OK. Et oui malade gangi wera. Oh bah il c'est la maladie elle va laisser la façon dont pas ganga ta ganga le baraté alo baraku te bin saka bon ke mais on a gagné ouera attends bien maladie maman ça guéri donc c'est-à-dire que ouera son bon continuer toujours consommer acoustique voilà. J'espère Bobby que nazo solo la mais Bobby que naza vraiment donc malgré c'est solo la mais oui baraka tel mesayo ya on a solo donc qu'on va le faire donc dans le bapena dans le bapena très bien pour le moment donc là le bapena na ndenge le na le bela comme le mot boyebi na sepet sarabino mais nous autres ça bien il y a on sait na le babo donc consommer toujours acoustique tous les fanatiques à wenge musique à maison surtout ba groupe ouais biso ba WhatsApp en commençant par les chanceliers de Weranson le docteur Igmalongi nous allons ba Weransoniste tu ba super de we ba wenge lisu tu allons ba fidèle de Weranson nous allons ba les intimes de Weranson. Donc on a les originaux de Weranson, maman Dona Monica, dans la présidente sur Golf Kizo là-bas séjour na kata Kisasa, tout ça là président Bambi la Kolo, tout ça là président Dada Muzinga ba aussi Mukoko, donc ba tout bazawana donc bon consommer toujours Fatou bois vide pas tout ça boaka, le bobi kandé ça bon consommer disque acoustique voilà pour acoustique yango moko batu ba sali déclaration ba bi Weranson au gérer la que ça papa makama oyemba. Très bien. Voilà, lelo ba remercier bino tomoni kuna ndeko o auti pe na ngamu na bino Héritier Watanabe. Bana maison mère bayambi dédicace ya Weranson comment dadi. En tout cas Héritier aza mutamaele. Héritier bena mutamaele, j'espère oyebi Héritier maître supérieur depuis la maison mère. OK. Azali penda donc mwana oyo adana défendre papa makasi guerrier na biso. Donc tu vas comprendre que ndenge zawana ngai na obisala chemin na ngai mulai. A beti premier bon habité beti y beaucoup atala bi bon ndena obeta deuxième ngana OK na OK na bena chemin nga mula donc c'est-à-dire que ngana ozonga sur maté to kabona nga na papa mais faut que montrer au papa pe ça ki ngai na la sango suko e pa batu donc ozonga sur papa te comme ozonga pas papa te bena tika bango nyoto ba ke ngai papa na nga azalaka moko papa na pas le temps ensemble comme na nga vie ba référence na bango ke na zalaka pas ya papa ya mo abeli daddy wera donc azo ça bino ke daddy papa na nga c'est wera faut pas tika dia nango en tout cas merci coup de chapeau Héritier na minute 6 ça nango na ebiti et tala ba na désolé na désolé atangi na maman si déjà pas mais ba teke maman ne déjà si déjà pas si ko tango na générique maman biseli bango ici bango papa na nga daddy donc c'est à dire que moi na maeli yona tala beauté Héritier de comme dans l'héritage beauté a commis nango c'est rajeunir les sous-soirs na émission kaka tango otali studio na potote na monaki tango ba abwaki dadi sani wenga donc clim wana ezali na kati ya studio wana et comprendre que valeur ya komo babwaki et bandi ko longo l'héritage ba bilongo mususu et zongisi héritier pena dans omoni ndenge zana et le pesinga pena plaisir à tout héritier na nous disque bimité mais straight kaka studio wana yo mo sentir déjà que logo to mo straight na mo bia logo kangi de ambo et ça ma mo ya ko luka yo bana est-ce que te dans héritier ça ka donc biloko ne bim partout mutu nyoto mona na continue ba statut bat nyoto nga wata makambo yango toto en tout cas coup de chapeau keli boso to linga ine mo na biso ozala boy yo ndoko za boy ba mata ba kita to za ba to comprendre qui héritier. Très bien, pour comprendre qui est Héritier, ou aussi la fierté à Weranson qui est son papa. Igwe de la forêt donc ça la petite biso bien tout mususu bazwa pe comportement oyo envers papa na bango parents na bango alors parce que ozobe la fonatika yo bande mususu pe fo bayamba yo alors tout ça sous na makambo oyo za ko se poser beaucoup de questions soko moni lelo to se déplacer mingi lisusu et ça par rapport ya bateau yo ba propos mususu ya qui un peu déplacé na ndeko na inatanga awa prophète ya mboka oyo prophète de la nation on a tenu des propos moko déplacés mais avant tout tu yamba qui dénilé sur na plateau na biso o ya lobby
propos moko on a répété sur contre frère Patrice Ngoyi Musoko on a si famille mobimba te répéter à lobby toute une question par rapport à tennis sexy ce qui est important à lobby moi si faut que lata sexy faut que tika mipende libanda tout na kutu frère Patrice Ngoyi Musoko poye mutakendara mingi bikoto wana na poto parce que sexy ezande na poto frère Patrice Ngoyi Musoko akena une fois na poto aganga lobaki no onkolo li fait le na poto à propos ya bongo to moni pe réaction vite ya leki na yo ranson ou ya zalaki catégoriquement fâché na ba propos ya Denis Lessé d'abord place wana avant to ya na makambo susu o Denis Lessé alobi ko réagir nini mais ngamo na yebi ke bible baba mkwasuka boye babo bino no boye ba ke ba vrai prophète ba vrai pasteur ba tu déjà tant mutazo populise bongo d'abord abosani ke aza pasteur aza dans bantou nous les bantou na ndenge ya kutima biso ba bantou photo za ranon nango comprendre ba serci eza bongo te ke batwa ko za nango libon comprendre donc à la c'est déjà identité na yi Denis Lessé ka prophète te prophète de la nation prophète de la nation te prophète de la nation ba kanga ba kotia makala akenda we copier azam te longa président ex président et bon ya kotia makala ni kimo yibiti asa scott vrai prophète les canadiens c'est là on le kana makambu oya msusu on le kate ke yo na escroquerie parce qu'il est un escroc asa frappeur oye bien ote oh ya yo bongo ye bango lelo OK oh yo bongo ta bakanga yo bitu côté na makala sani to tango misonyo tout na ba Molière ta bakanga ba l'accès na Molière na muto ba no sani ba obiba ko sarake on le ka président de la république oye bien ote to tango misonyo tout assis là déjà au moment makamwa quand on est en prison nandenga bima malama gas ne bakopa ki asa lukuta za ki prophète te OK c'est le kuta mondial OK siko tellement tanga komoni tanga tina niveau akenda ba sambela e ote na tiki en tout cas na kombe na sambela solo boy na boy parce que mona esika moi rosate ake nos églises kuna na matete 3 personnes na ba ne baboko ya vous comprenez bana ne baboko ya azuka ba masa azuna na masa nga yo zo momina to ya to sanga le wani 3 personnes ana matete ana na nini na maya nini ya mutako tarati so tellement de compagnie ngape na ndeza boy makamnyo to siri ayesko awa ka makamu ana ko boya nani moninga na obiso ya gimbo kuna mama wana pe esili na babona bango so que nani na ko simba ape na po ngape na zonga na je tanga tala bité fona ka wera na buka soni buka mpeka totala wera yende mutaza mutasikisa makasa na meka sko wera sona meki wera ndo mono ski to batu ba ochanga baka parce que wera isapena batu ochanga baka omote bino mamo boyena ba kamera to anoloba ko ba cha situation ka azonga mais akozonga te ngana uputela na wizeli mona na wizeli na zaki voisin ya général leko dimanche Denis Lessé ya zaina quoi après eux la ndimo ninga na ye jour ya Denis Lessé moninga zana na kata ya adoration ya che louange ola oh bakanga ba inini tuna yebi tumbo babunda kana dimanche na ti bakangi ba pa général leko ngana ye kuta abandi ay ko côté la moninga na pasteur abandi se combat ben bandimi na bandimi bandi bitumba un bon never na ebisio avenir non Denis Lessé général le aisi baso bo kangela nga bango nyoto bakanga na misu nga tunai OK est-ce que passer à cause à bon OK comprendre passer à cause à bon tunai na zo ebisa yo ko to kuna alongo ba nini ba nini ira nini motel pikinde ko bundi ça passer à moninga na tino le passer wana tikala na ye balongo la kende très bien comprendre donc c'est-à-dire ça mutu mo Denis Lessé ça mutu ko lobate parce que ayo kana soni ayoki sana ba passer nyoso tu soni un escroc mondial bakanga ba laksa penalty na Molière bakotisi yo pe makala na escroquerie moko boye tozotala penda ote osalaka boye oyebi penda ke oza frappeur zo comprendre aza maître biso toyebi so oya obetela wera lisolo nini siko basali na nzambe botala penda mutu azoyokisa bino soni boye aosala bino penda soni na miso bakasi boye yo komo oya obanda oya oswana no na biso voilà ya azoloba te azoswana mais azoloba peut-être pour na ye eza vérité alobi ya sila na ya ndimi mais weranson na jiben piana succès na bango sila kaka l'air ba comment ensemble wera disparu jiben piana disparu lelo ba inonsibi baza na top ba fali pupa baza na top bondima quand même lelo boza incapable de retourner sa ba maxi lelo boza incapable de retourner sa ba stade yes go on sai na nzambe yes ko ya vande la ga wera na chibendeni est-ce que ye fa vande la landa ba vexe ba nini pa ba na hotel bandimi
ya vandelaka wera na jibeni wera kasi na jibe succès to ba capable ya otondisa martyr to boyi te bato ba na succès boyi sa ba meka ta stade de martyr succès na ba pona ni ba wa ke kota ngote ya wera na jibe bobi c'est bon to boyi te bango siko bato ba ya succès ba kete ba beta ngote si ba betele bino tali solo na ntoi po ba yoka ko banda ko ta ba saka bana mike ba na tala ba wera nande ba za ba yoka ngo ba bi ke sona mina meka mama osila na ya yango wera na jibe yebake ndeza bo biso wera soit outil Zénith to to beta stade de martyr. Très bien. Wera si là yo na ko beta Zénith de Paris après combien de temps au combattant boya 12 ans après bana auto tika na poto na ba 10 ans le ba comme na ba 22 ans ba on y a tout c'est la Zénith de Paris ba ma maman ba na boya parce que ba ba mineur ba bombele ba vérité ba succès ba no mona ba mo fo mona on a misu de ba Zénith ba ndako ta ba ko ta na ba ni ba ta la ngo ba on y a tout le 12 juin zompa wera succès zate ke no beta o mande wera succès zate yo azo beta disque ndeni delile se kokota na histoire ya wera te parce que okoya ko sambwa pamba bozo banga te parce que lelo ya lobi ke bino bozana banzoi nananda ki déclaration pe ya wera son lobi mutu asimbaka ya kokutana na banzoi bozo banga te lari wera son lobi ke bino bozana banzoi denile se pe lobi soki bino bozana nzoi yazana ba nyoka c'est monsieur to banga mutu lo denile azana ba nyoka ya na nyoka ya ozana nyoka akosa batu trop na ndenge ba professeur lukuta ba nini oto ya bandimi akosa bino te bozongela lisu yete azalaka na muta mokili tente mondial liboma mondial tala degré niveau akomi amoyo ba yana banyoka bomoni siko bino batu bandibo wane kolanda bandibo wane kolanda bomoni siko ke azaki ne mosala nzambe te et puis nde ezana nazo bomoni batu ofingisa ba tala batu bazo fingisa pena basana nzambe omoni basana nzambe moni ya kaka bibe na tanga so boye ba fo so ba fona ba ofingisa yango moni ba mbuma mo lele so tsese mbuma oya bien ezali e kwa bo bebisa tala ba pasteur bazana kati ba mboko ya ba pasteur ba mosimba so sambo so sentir pena ke yo fa Patrice alobaka mo confusion ayemba kan confusion zomba donc so bo landi na ba fa Patrice bien ba bino obele bablo ngo mona mutu wa mabe zo tumbaka yi zomba tumbaka yi tala lokola banani ba passer na biso ba banani oyo nani passer voilà ça tala wale ça andima na covid-19 kokene olela na epa nzambe akota na kati ya potopoto zo senti souci kanga pona nini ye denile sasala ni Lukuta denile ce grand frère na ngazo bela na on peut so témoignage clé ya na ngaza na Paris archevêque Bem Lobobo opération zéro fene a beta 10 mois ana kata kisasa ama kolesa raté ba beta masasi awa to ma denile si wala denile sa bandi Lukuta chama ilikola TV chani ni likola radio Zompan très bien nino to sa te denile sa asala na bika c'est même ayo bika pas passer mususu passer Shader ayo pas Shader denile c'est ko coopérer na yana biso après ces $300 ake sala témoignage l'église na le bobo c'est yo liboma l'église de Paul wa kenga na bikisi yem tavanda kibu abi yo liboma Zompa pour achever kaza reconnu yobo yebi sa père ya muneli ala taba fait beaucoup banini so denile sa ngis qu'on a coopéré pe sambongo de façon que au sala témoignage l'église aya te pas la biso la rigimi denile sa mutu o robeta lisuli solte po abi ngamo na za po ngapa benga ngada kuna na kati église na sa témoignage ngana zo bisa yo ayebi na yati na kati église mais na kima na tana biso na sa témoignage za lo ngana manke nzambe basala nga bapanti na nzambe ti oya déjà na yepe déjà na comme to vandi ba se wana na travailler trop émission ya nzondo et pas ken piana OK je vois okuta ne petit na nga po ya yokuto na moteur fiki na venimo na nga po ya obeta tu nga bivie transport na nga za izali na yepe na koma sko nga beta nga ba prise mo geta nga na ya na témoigner pas ya ye to kuta na émission na témoigner nzamba sali nga ni pas na travail ni non pas sikonga na yo tala to vandi ta ba yemba boy na conscience na nzamba isinga omonde za boy okokosa mutu makambo kosa nyama ba kosa na nzambe très bien donc na fentel wana suba na bimina ngai la bimina kitina nga pale ta mon église ina yo bima na moni na manda chante batelemi na pangi na se pesa nga mo situation nga po disina nyata dia makulu mais petit na nga kosa nga bité sina nyata ba kate nga ngai bate ba na manda chante OK mais voilà aza pasteur te anto ba pasteur vraiment boy bisa pena mutu azobe bisa kombo na bino abe bisa pena kombo na bino donc en tout cas boy bisa akeba na makamanga moni président oui en soi nazaki touché alobi le moment que non ceux qui tokofinga na biso mais na zambete mais na propos ya frère Patrice boza touché quand même na mambo ya lobi frère Patrice ganga lobi pena que non onkolo hier asali pena frère Patrice ta poto moté si frère Patrice be disque na agangi wana hier azaki wana te donc c'est-à-dire azo luka base
frère Patrice a occupé frère Patrice a ne loko nzambe comprendre parce que moni lelo ata we comprendre que ça ne loko nzambe loko nzambe eza famille ya ba we eza famille modèle ya nzambe o comprendre ba disque tout ya wera a pesa ba message po moni na nini na bible babiki batu musu babika kaka na kati ya banzembo ezaite ke fomu toyaka prière mais na nzembo ebikisi yo tangu wera zo lobake koko tabonganga te yo koma nsone Oboma motote pour ma majorité pliée Keba na bisimba simba no kokende seni pepe toute autorité vient de Dieu. Après ce dernier message, na mutazali na ida osama be. A subi que toute autorité vient de Dieu. Très bien. Alors peut-être que vient de Satan ou bien vient de Wera. Abi vient de Dieu. Et c'est un message moko o ça. Moninga ya na ndalinga tuka nzambe na ngai. Pardon, je veux biso to condamner oté parce que liweza yo mutope sango. Mais na lingaka pena mama o Marie Misam. Fait pas pour avant. À sala nzembo moko ya reconnaissance. Ngamona vanda na tala abi moto kutu ya mokili soka pesi yo loko sengi merci. Bongo kolo ya pema opesi ye na tali ka to ke na baba ya Willy Musheni. Petit na zo mo de ça merci bien. Mon tali depuis que les bons mbongo e wa to opesi ye merci. Na yo boko yo pema. O pesa ke makolo ana okomatiku kuna. Tiozo de sana. Opesi ni. Opesi le hotel. Ah ingratitude. Ah ngayo nazali reconnaissante na nzambo yo makambo ya salela ngaya minene papo yo na utina libulu ya masumbu ya bimisi ngai esika nazalaki ya liwa ya fikisi ngai mikolo na ngai ya kovivre koma kinde ya kotanga pongi na ngai na butu kaka bandota mabe nana kopesa ngai loko moto na oya yoka kota yo kende na kanisa ki famille na ngai ko sunga nganzo ke pesa kinga mokongo na simi donc na famille na yo ko boyo un jour OK ni yoka mutu wa ko boyo ote yango joana ya fama abetaka nzemu na benga ona mobana nga abetaka lo mona suka ba tanga lo bake na bengi no kona ngai la parade de votre correspond sotété na bengi Dieu merci au tout le son de votre compte est en baisse na ekota la numéro moko bénédiction à la kisanga Jérémie 33:3 pharmacien Jérémie 33:3 na fini yes na tena lito inanga na benga ye na 10 alobi mwana lingi nini na benga ye na 0 alobi mwana lingi ngapelo kona na tonda na lelo liboso ya leader na ngai alliance bonga bando za yo. Voilà, merci Papi les Princes, tu comme vraiment na suka. Pour te conclure na makambutu o denile c'est à lobby marambe belé awa est-ce que zo wana zanda mukutu wana première son obela il faut ton encore bien tant na est-ce qu'on a cette émission wana bimselo ba 3 ils faux makambu o denile c'est à lobby contre Weranson Kasila eza solo yo mo yebi que ça faux parce que Weranson la ministre a outi poto aida contrat mutasila genda poto bo aida contrat vrai ou faux mutasila ga yebo ko comme ça bana ba star mutasila ga batangisi bana ba kola danger mutasila fo mo pena mutasili au santé pena mutasili nde to mona mutasili ndele le to koma pena joie ya munene ya biso pe asona makufa ya biso pena lemba awa mamale voilà tiazo kufa to comprendre que mama la sala ba succès belé mama la sala boy mama sabe to ko condamner pe na gouvernement bozo mona mama le ndengi ya comme tina boy botiki tina yeko kufa mona mutasida usati ti azo yeko kufa comme pena bo mona pena ke masa comme goyana bi ko tambola awa boy pena mona pena ke makam yango moni batimusu babaka bo sunga mutu tanga sana vivant mais wewe sa wewe asila combien de travailleurs ça na bango voilà vrai ou faux bozo banga ba nyoka denile sabimisela Weranson nyoka za au monde denile yebisa ya atam pesa pa mazango te bonyo ka sana bonde pesa pa mazane te ba délire si bien au banque sabato au moins que ba passer bon comprendre que ça ne faut tenter ane mutu zoba aya ko taka na histoire na bino ayo sabino basoni so taba no simba batu esa le ko basa en général est-ce que bino ba passer musu boye bebele comment ni jo to betele ko mo boye ni ngaya très bien jo mo to betele ko mo boye na ebi Michel Bakemba webelo ka betagi bose kangana numbangu te tango mosusu yeso koleka na nzela nanga ye likambo o ezo umela po yeso kotango nani te ngana konviva pe au moins c'est convertir église ngaza ya mutanzambe voilà puis ba tuno ngai pe bo debo yebi de ke ngande na sara bo so na bina ko na koti ina sala église nanga po déjà na yebi nyo surtout o tu c'est ça na mamuki
zombo na yebi nyoso po mokili ezalaka te nini ezate biso towana mokili baonde bakosa bino oba mokili oba nani ya nzambe ya nani ya nzambe oza ya mokili azalaka biso tovanda wapi ta tobeta baconseil baproduit mo tozalaka bino bamati bao bakoti po babateka instrument na pesa ya mokili. Très bien tosilisi na eloko vrai ou faux Denis Lesa prophète de la nation ya mboka o faux aotika ozala ngo te ya profita nini. Merci beaucoup ameka okosa o prophétie bwani o baka jwana ya muta pentacle aza muta nini totema biso papa mage na beli mwa silim nanga eza ekotoleka tai nanga bato bayebike programme ya mouvement ezaka na minute oyo donc yo yebi kaka contenu ya mboka nde ezokende tozotravaille kaka na ndenge ya coulisse toza na coulisse na 14e mairie toza na 14e mairie et pas Mami Palace, on a pour moi en coulisses, on va contacter parce que il y a eu Covid-19. Moi, tout ça, est-ce que tout ça, il y a une préparation, il y a l'événement au moment de la Zénith, pour les 12 juin, tu as la Zénith, nous allons calmer. Au CP là, 4 à moi, je remercie Bateau Basoutelanga. D'abord, on a remercié maman Nabiso Tchabiso de Mabondeli, maman Sidéjiman Pata, maman Nexosé Nagladi, Tchabiso de Mabondeli. On a remercié grand frère Pop, on a Paris, archevêque même le Bobo. Donc, toujours, merci d'Andoro de fortifier, toujours jeunesse et Zaïke de Bosso et Bandera Mzela Moussala. Donc, il y a un de Makambu. Na pesi bambote na vie nanga ya Léon Mundele na Robo Sanaote. Pourquoi pas na Basa Nangai, Péri Mosengo na kati États-Unis, petit frère Nanga Piken Mosengo aux États-Unis. Après si Bambote na Bichu Mombo, na Bambote Makasi. Après si sous Bambote Nanga Makasi na Yemoko, ve Nanga Fefe de Berlin. Pourquoi na firmé Matoto na Peso Bambote. Na remercier ya Garin Kumbu, na remercier ya Roger Vumbi, na remercier sous Makasi Chikito Bango. Na pesi Bambote na Séné Fumu de Paris, na pesi Bertin Mocholo Bambongo, Bambote, Basiman Kinganda. Pourquoi pas na Venabiso Freddy Ngoma de Coutumier, pourquoi pas na honorable Lutumba na Robo Sanaote, na pesi Bambote Makasi. J'espère que ngai donc janvier tout décembre va joindre ngate pour na pesa bavé dans comme des émissions de na salle yango et on a profité en année 2021 pour la fin de la salarié et on a profité pour la pesa bavé na pesi bavé des meilleurs na Yeboko Jules Samba la princesse de Bordeaux. Après si bah avait des meilleurs na maman nanga Mitador Bayumbi. Après si bah avait des meilleurs nanga na bana yangwaka nyoso et surtout na bana lemba mabele mame donc lemba mabele mame o ngwaka na keka kokende mais mabele mame pena lemba notre ambote to na bana nanga bébé Fatou belle Moucheni Prince Lay ba bonge nzo bana pe ba utiko bika siko ngamoko papa yebi mais ils ont quand on a rappelé Ben Mouchen. Eh Ben Mouchen. Mon aïe on a bagato te. Non. Ouais Ben Mouchen. Comment on a mboka Moucheni. Comment ya ndako ne Ben. On a mboka oh la classe pour les Moucheni. Très bien. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Donc merci papa. Nabi ke bamsusu oh na bosani. Na bosante. Le champion Wadol. Le champion Wadol na Robosana été. Eric Owen dans le poteau. Monia ozanga ngai ah na kisasa na remercier représentant valable pendant solaire na Congo MDD business fisson itupu venanga père JP Lumbala na Robosa noté père JP Lumbala grand frère nanga honorable Timothée Chimanga na Robosa noté leader des leaders les Sibunga Boubela voilà c'est préparé car parce que nyoko koya calamité merci yerutu sans méga journal Golden List. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info.